Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Tangu kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosu. Saka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye. Audition ezwami epai ya Patrick Maloa Vengi, pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe Funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe Funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25, rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Maloa Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres
Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaleke ozate, oza suka, gibulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. On écoute une vidéo oyo pour la première fois. Ceux qui ont abonné étaient vraiment, à hésiter vraiment à s'abonner parce que y a des symbole, il y a remerciement, et ça symbole, il y a salaire na biso. Parce que abonnement, vie na yo, visibilité na yo, na moi commentaire, il y a des salaires qui na fin du mois, tout se retrouver dans quelque chose. Merci beaucoup, na aidé nos images, oya simbi réalisation, il y a Nixon, Kangi, bah on est simbi réalisation, il y a live oyo. Live oyo na ekolobela makabo ezoleka na kati ya communauté congolaise. Ils ont plus concerné les femmes congolaises parce que les femmes congolaises nous sommes maltraitées depuis la nuit des temps. Peut-être que vous avez raté l'histoire des femmes congolaises et bandi Kassavou bazu pouvoir. Non. Histoire des femmes congolaises et bandi pas maman qui prend vite. Non. Sto et bandi pas maman Mouilou. Non. Ou bien histoire des femmes congolaises et bandi pas Bobila Dawa. Non. Notre histoire, nous les femmes congolaises, on ne connaît pas notre histoire. Sur le plan historique, tu as une histoire na bisoté. Mais nous sommes nés des Congolais, nés, vaccinés, Moutolo Bakunda, na Congo, peu importe, place au Botama, et si au Botama, province, peu importe, maternité, là, toujours, et Zarakara, na Kati, il y a Congo. Mais nous sommes maltraités. La maltraitance d'une femme congolaise, ce n'est pas seulement dans l'est du pays, là où il y a la guerre. Il n'y a pas que le pays voisin, où il y a la biso pour violer, maltraiter, boma. Mais maltraitance mususu, et ça kaka bandeko na biso, mes frères, ou bien mon frère, bangonde maltraiter biso à liboso. Yango, si je n'ai kolobela, lelo vraiment, n'a pourquoi lelo. Pour me présenter comme l'angaï d'Embawemo, naza chroniqueuse, naza influenceuse, naza youtubeuse, donc voilà, na Flairmont HD. Yango lelo vraiment, na décidé qui na kusola na bino, na partager na bino, moi connaissance oyo par rapport à actualité, par rapport à ma vidéo ozo circulé, pour mon ndenge une petite fille à Betamaki na salon de coiffure, bon mon ipel sous vidéo mo ozo circulé, une mère. Toyebelo kwa sala ki te meto monika ka engulupa ya batu bazo beta eti bakati bilamba ba image wana bo Rolanda ngo vraiment tout à l'heure. Na kati ya mboka na biso torolobela ba première dame les femmes de valeur. Et to monaka tozo mona mama Olive Lembe na bité so ki image wana et dino ko balancer ngo image ya suka. Bo mona ke baza toujours bazo travailler toujours na repesa. C'est comme si notre vie à nous, les femmes congolaises, est basée dans la mendiacité. Namoni sika morote maman Denise Nyakeru, quelle que soit association naie, marche à ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà un grand pas. Mais qu'on l'a kisato, qu'on réclame valeur, n'a respect à la femme congolaise dans les réseaux sociaux, ou bien montrer à une femme congolaise à Zanani. Qu'on pèse à une femme congolaise son identité. Qu'on explique que non, il y a une femme congolaise, osa la mère de la nation, osa boy, au boti président de la République, au boti ba ministre, au boti ba député, au boti parlement mobimba, au boti chambre haute, au boti chambre basse, kotalisa femme congolaise identité naie, valeur naie, na ndenge nini akoki ko se faire respecter. Et ça, ça a raté parce que l'éducation à moi, c'est ça qu'il faut au kabelaye. Parce que elle au kabelaye wana, aux rendre fainéante. Elle au kabelaye wana, elle dit que bongo, bazo na facilité.
dans un carnet d'adresse, ceux qui n'a bengi par exemple, Véro Kiri, à Otine de la Rambongo. Ceux qui n'a bengi par exemple, Z Kiri, à Otine de la Rambongo. Ceux qui n'a bengi à Willy Moucheni, à Otine de la Rambongo, peut-être Koli et Oya et Gouta France. Mais l'identité est que, Batouana un jour, Moukobango va rosalate, qu'est-ce que je dois devenir? Narokoma nani. Maman Rota Rolinga, Amona, moi, na bazo maltraité. Tout le monde a rabattu, bakuluna. Tout le monde a rabattu, magalibanda. Bazo malibanda, bazo lela. Eh, moi, nangai, mobile ya kima, mobile ya salaboy. Nyoso tuana, ezonga rakaka, retour wana, ezonga na mitema ya basi. Ezonga na mitema ya basi. Parce que tozo vivre na injustice. Na kati ya communauté na biso, tozo vivre na discrimination sociale. Na kati ya communauté na biso, n'en parlons même pas, il y a la violence, n'en parlons même pas, il y a maltraitance. Mais Torokenangoti Wapi. Parce que la jeune fille que vous voyez là, elles ont représenté toute une république. D'autres RDC, République démocratique du Congo. Jeune fille wana, elles ont représenté Banagno surtout ya Bassi. Parce que là, c'est les réseaux sociaux. Parce que nous sommes dans la capitale. Tout ça, la carte à Kinshasa. Courant Ezali, connexion à YouTube, connexion à TikTok. Et ça facile. Ma téléphone, ma 4G, tout est facile. Mais vous imaginez tous les jours, chaque jour, jeunesse congolaise, on va subir. Par exemple, dans la province, courant de quotité. On va avoir un problème, il y a une connexion. Va vivre tous les jours, va vivre ben justice va vivre tous les jours. Tout ça la défense, même si on a mis moutou. Na bato bokenda l'église. Bato bokenda l'église, na la famille ka loro moko. Pona koyeba ke mwana otiga la mwana, mama otiga la mama. Marie Yesu alimwa ki azokende koteya. Yesu alobi ke non ake kosala musala ya tata na ye. Marie na mutu na ye atalaki ndenge Yesu aya la mokilité. Marie dans la Bible, elle n'a pas regardé ça. Marie regardait la maternité. Marie wana kotala 9 mois oyo amema Yesu na kati ya libumu na ye. Atali que celui-là, papa na ye azala le roi de l'univers. Tata na ye azala mokonzi oyo akela likolo na se. Mais il reste mon fils. Akotika la mwana oyo nga na mema libumu na ngai. Ya mwana Marie s'est tracassé pour na okende koluka Yesu esika zali. Yesu na réponse na ye nazo sala musala o tata na ngai atinda nga na mokili. Siko pourquoi Marie va ndeko koluka Yesu? Parce que Marie alingaka fana ndeka rabike non Yesu akikola ko sala vie na ye Angelo muto apesa kinga message pona bota Yesu ye wana donc aye ko sala mission na ngai Marie lokola ka Yesu abotami mission na ngai esilaki. Mais pourquoi elle continue toujours? Ya rolanda trace ya Yesu. Pourquoi elle pleurait? Pour la nini Marie elle est là qui? Elle a moni Yesu ne kulusu. Pourquoi Marie pleurait? Marie a zaki na charge à mokilité. Marie a zali anote la kaka période na 9 mois. Les fruits de mes entrailles. Donc mbumu e uti na libumu na ngai nde ba ne kulusu. Nde ba betie ba fimbu. Si on kotala bino ba kotanga ba Bible. Kotala ce qui se passe. Bozo kanga ba femme congolaise bazala évoluer sur le plan intellectuel. Bozo kanga ba femme congolaise kaka na ba église. Prison est partout. Nous avons laissé comme on une femme congolaise a créé télévision, une femme congolaise a créé appareil moroboy, une femme congolaise a mis docteur ce qui n'a domaine moroboy. Non. Tout ça un tel, a commis ma kangu un tel, ma fille a commis ma kangu un tel, Nicolas Koutou, au moins te poste la PC wana, parce que Nicolas a un interne ministre wana, bisho zaka metu. Donc, tous les postes surtout aux femmes congolaises à occuper à la mokilo, ça dépend de son travail dans les lits. Ou bien dans un lit avec un homme. Nous, on a monté
on a un député élu, on a un peuple, voté yo, aussi poste dans le Parlement, une femme ou à télémabi que non, les femmes congolaises, bazo souffrir, bazo salaboye, parce que la femme congolaise, et qu'on continue, on a un Parlement. Même la gratuité de la maternité, oh, président Félix a outil côté la biso. Félix a eu pouvoir là. Mais il y a eu des femmes congolaises qui ont dirigé le Congo. Tout le Olivier Mbete, hein. Je parle aussi de Bobi Ladawa. Parce qu'elle était la première dame de notre pays. Torozo Massima, moi aussi à Kassavoub, elle était aussi la première dame. Oh, Bazala qui est capable, il y a côté les mains. Parce que si ton mari a ça là, et là, on va maintenir le pouvoir. Il peut faire un canard, non, tant que nous avons une femme congolaise ou bien femme zaïroise, nous avons représenté beauté, ton nini, et la femme congolaise, il faut faire quelque chose, il faut laisser une histoire. Oh, c'est ça que l'autre revend dans votre vie, maman Bobi Ladawa, ceux qui les ma femme congolaise, comment robot gratuit dans la maternité, c'est parce que maman Bobi Ladawa, yemutu a sengaka yango. Yemutu a réclamaka yango. To, ma femme congolaise, ceux qui les oyo, bécole laïque, et tant que ça va, to, lycée. Et tant que ça va basse au filet, c'est parce que maman Kassavoubou, yemutu a sengaka yango. Non. Que ce soit les premières dames, que ce soit au ministre, que ce soit les députés, tous les administrateurs du pays, on va diriger le Congo. On a mis dans toutes nos questions. N'a pas pouvoir au Kendarawana. Est-ce que pouvoir wana, c'est par rapport à vos études? On va au Kenda ba université, ou bien parce que le peuple n'est pas voté bino, il y a un poste wana, ou parce que vous travaillez bien dans vos lits. Nami bali oyo, omo poitandara papa ya bana la bino, na omo lo barake non, c'est mon mari, mon fiancé, c'est ça que divorce la femme congolaise, une femme congolaise qui se marie légalement dans son pays et pendant le divorce, elle n'hérite à rien. Elle n'a pas d'héritage. Mais elle est mariée légalement. Babalaye pendant l'année belé, babotisa bana pendant l'année belé, tellement yé na vie na yé, aibika akende na zaki wana ngana bana kokola kitoko yango ministre tel la balaranga ngana bana kokola kitoko yango tel la balaranga bana na bino bakola kitoko ba ser na biso bakola kitoko yango babalara bango. Mais sur le plan de divorce bazo retrouver maboko na bango tijengo, comme on dit balu balobara tijengo et l'oroté zéro. Sikoyo yo accuser pays à Libanda que bazo violer ba femme congolaise, tandis que yo moko violeur ya numéro 0 chez ta sœur, chez ta mère. Siko bali wana to kokende nango ti wapi? Bali wana to kokende nango ti wapi? Parce que femme congolaise makambo na lobela o eza makambo ya émancipation te. Eza makambo ya émancipation te, il y a l'homme et la femme. Je parle du respect. Peut-être que égalité, moi, s'il faut qu'on ait mobali, droit commun. Non, juste le respect. Que les frères congolais doivent comprendre que nous sommes là. Nous sommes là, Tozawana. Toza basi na bango, Toza baleki na bango, Toza ba maman na bango, Toza bato ba accompagnera bango, si la dernière demeure na bango, si la tombe, ma miso etanaka ya suka. Ce que j'ai à quoi on a vu dans moi cité, et c'est à tata moi sinayo. Ce que j'ai à maman le kinayote, et c'est à maman abotio. Ce que j'ai à ndegono à moi cité, et c'est à mon kasinayo. Donc tout ça là, toi accompagnera bino, mais on ne peut pas continuer à vivre avec cette maltraitance. Donc à toutes les femmes, on va dans la vidéo, oh et ça les kambuyaro, il y a Robert la moutma boroté. Moi j'ai pas besoin que Robert la maboko. C'est juste que vous comprendre. Vous partagez vidéo oyo et comment ici qu'il fallait que comment parce que tu es fatigué, muto abalio te aboti sur bana
Mais avant qu'à kilo ya ressemble là, maman a un fils qui est super ya $100. Donc avant un kilo, ya ressemble ya rokabela, papa na ta chemise ya tombola. Donc avant que la mutema pasi. To beta maboko tel lelo to mona junana, avant beta maboko. Maman ya maître Gims, na maman ya Dadju. Parce que Dadju na Gims, ba réussir na vie na bango. Aujourd'hui, tout le monde a qu'à malamu. Et combien des enfants de musiciens? On va ça non reconnu. On va ça non reconnu. Sur le plan paternel. Baza reconnu, n'a pas la voix libanda. Le rôle baza voyou, le rôle batanga te, le rôle baza bambongo te, le rôle baza millionnaire te, bangono surtout wana baza caché. Baza caché, baza non identifié. Il y a mal à tout le monde baza caché. Tout le monde, papa n'a pas star, papa n'a boy. Mais il n'a pas assumé ses responsabilités. Mais tellement papa n'a bango, pour sauver notre statut social, il y a vie de famille, il y a peut-être au monde que Dieu n'a pas de ça la eboye, la eboye. Mais ceux qui sont en arrière, ceux qui n'ont la pauvreté, bon, bête la Dieu n'a pas beauté, hein. Total, total, la misusu. Au que bana ba na vie na bango, ils ont récité. Mais on les a exemple à suivre. Parce que peut-être chance ya musique qui est souvent mêlé bango. Il y a peut-être remettre maboko parce que dans le monde on ne peut pas refuser la musique. Tout le monde la musique était. Mais ils ont parce que ça les grandes études. Il y a engineering, ils ont développé quelque chose. Ils ont la carte à Congo, que Congo a beaucoup de matières premières, mais tout ça incapable, il y a Rola Tabilamba Ozara, Made in Congo. Toutes les entreprises, Ozaka, et ben, qu'on fabrique, na bilamba, na ba singasuki, na ba nino surtout, na ba papa ya musunya, bata, ba kauchunyo so, ezala raté. Mais pour na ba star, tellement tout ça na ba star, ba yebi koyemba, pour la polémique, nous sommes là derrière eux, tombé tellement maboko. Torotan la ka ba musicien, combien de musiciens oyo, ba botisa ba danseuse. Ma botissa ba danseuse, ma botissa ba chanteuse. Mais ba tika ko reconnaître bana wana te. Bana wana bazo vivre na calvaire. Bana wana bazo vivre na ba misère. Bana wana baza non reconnu. Attends ko pesa bana mbongo te, mais au moins kombo na yo. Tole ba Congo zo bongati. Congo zo bonga na niveau art Congo ko bonga. Au moins obite ngane na boye nomba ya bana langa bangoyo. Ba komba bana langa no surtout na bota bangoyo. Ba lobite ke soko bimisi bana wana ne ba mama la bango. Non. Mutu na mutu azana histoire na ye. Yo zo kende lobi kete nazo kende ko sanga nazo na danseuse, to na chanteuse. Il faut assumer. Conséquence ya makabuna bino mwana botami. Ya mwana senga teka na mokili. Mwana acceptera n'importe quelle famille. Famille za la riche, pauvre. Bana bazoko accepter. Monika ye wana, combien de danseuses oyo bakufi batika bana. Monika ye wana tika mwana. Tata ya mwana naza wapi. Mwana nazo vivre na condition nini. Na ba chorégraphie tout, Monika atika na ba orchestre. Est-ce que moi, on une partie ya mbongo ya danse que maman ya tika que zwaka mbongo boy. Nous sommes tous les alaka nini ceux qui mutakufi, ceux qui mona wana comme un problème. Tout le monde salama kinde koma mawa, wana tout le monde dans les réseaux sociaux peut en parler. Tout le monde muta comme la titre. Muta comme la miniature, muta romati sa photo na ndenga lingi. Mais pour parler des choses réelles. Pour parler des choses réelles. N'a pas tout ça que biso wa théâtre, biso to théâtre mers. Mers a voté à la condition nini, na angle nini. Na angle nini. To bandi banana mangobo. Bon, mangobo wa mwa mobali. To bandi banana bomengo. Ti na ba o asuko wa zo malelo lelo. Suko initiative nini bino basi ya théâtre botia na kati ya Congo. Yebisanga école
ou bien eloko moko boye bino bosalaka mpona koenseigner art mpona bana bazwa lelo oyo bazwa sika tala babétise bazosala yango olongolaka bilamba les termes il faut utiliser chaque rôle mutu na mutu oyebi ke neti boso bosala théâtre boye boolobela boye fo bozalaka boye art wana nyonso tu wana terme ezalaka na Congo tolamukaka toza makasi na batalant toza makasi na batalant biso ya biso yaka ine mais toyokaka kooriente bato te toza capable ya kooriente bana basi ke musala oyo esalamaka boye musala oyo esalamaka boye mandiasité na mandiasité batolare nde batolare. Quand est-ce qu'une femme congolaise a revendre à boye alobi ke nga na créé entreprise na nga na créé moloko na nga bon appareil ya photo na banda kosomba mais depuis na créé appareil na nga ya photo nasombaka lisusu te nakoma koteka oyo ngai moko na créé biloko wana ezalaka te tozalaka na bacoach te coach mpo azala coach ne fo azala makangu na yo. Est-ce que tokoki kocontinue bongo vraiment dans notre vie dans ce monde na 2023 na 21e siècle? Est-ce qu'une femme congolaise peut continuer comme ça? On peut fier au mati avion et aux mati avion tout le monde va être abnou à beaucoup et comme à malade à tamba soit pamba comme yo boy dengai. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Ba ministre bozawana bozo mona beke ba makambo mabe zo sala na kati ya capitale makambo mabe e sala na ba province pour ba femme congolaise ba sala kabilanga bokende kopesa bango ba matériel bokende kopesa ba matériel. Maman Olive mbongo l'extérieur na ba théâtre mbongo l'extérieur na ba voyage ya ba sila ya ba belle vie mbongo wana vraiment. Et quand on s'en bat Congo te, pour la repérer basi avant de pouvoir, les femmes là étaient là. De manière que ça la bilanga, bazo ça la bilanga ezaka que 18 ans à pouvoir la bino, yango ça la que ba espace vert wana no surtout wana était kama. Ba espace vert était kama, ba baza sans revenu, baza sur na place ya rosala bilanga te. Ba oya ndambu wana oya tikala ke balona galoso ba Congo ba bassin ba mesa etika te lemboke Mama Olive asala rabo c'est to teka lelo oyo eza pona Mama Olive oyo sala maka nzamba likola ebike ezo sala maya bien mais salela muto azana ngoposa salela muto azana ngoposa femme congolaise azana revenu te. Na longoli kutu bato ya 1950 toyeka na 1960 là ozo mona sœur a se retrouver na bana 5 parce que ayo koma kaka 40 ans boye 40 ans so bala te 40 ans et comment le rôle insulte mais tandis que ça soni tu n'as rien fait au sali le roté mais olingo chola muninga parce que yo ça na ba carnet d'adresse. Yo ba théâtre ba benga ba boka yo ba musicien ba benga ba boka yo ba député n'en parlons même pas d'ailleurs on a ba numéro ba téléphone là aux hommes là aux à l'aise non aux à l'aise c'est quand même aux à l'aise c'est mon frère calomnier ta sœur parce que biso bino de protéger biso bino de défendre biso ce qui est yindi to telema ko simba ndeko na ngate Kosimba ndeko na ngate. Rôle faut que na bongo. Ne touche pas ma sœur. Bon défendre biso te. Bon maltraiter biso. To vivre na chantage. Eza na libala. Eza na ki amitié. Chantage likolo ya chantage. Siko to revivre ndenge. To ke no revivre wapi. To linga banani. To robota na banani. Bamima na biso ya 1960 lelo bazokende na âge nini. Lelo bazokende na âge nini. Baza na ba revenu te.
kitoko na bango nde bazalaka kitoko bagénéral baprofite na bakitoko na bango bazala ba deuxième bureau ba troisième bureau ba ministre ba movancier baprofite na bakitoko na bango mama na ndenge azalaka ya na ndenge azalaka tata mosi na wana ndenge azalaka tolongwe bango bakufa milimo na bango epema na kimia totiela na bango bazala nu vivante atikala kosala te atikala kotanga te kotanga ndenge ezalaka te non ata grâce ya classe atanga nde akoki koseretrouve ata na esika moko boye ya asala mosala ata mosala ya leta ata na commune ndenge ezala ata na commune ata na onatra ata na nini atikala kosala te parce que alingaka mobali moko boye mobali wana ayelaka ye nyonso tu abotaka ye bana ye avanda wana mobali wana mosusu akenda parce que mbala azalaka soki aboti so amoni ke naluka déjà place ndako na ngai ya retraite na ndako wana retraite akotala bamakangu to abando avivre na bango abi oyo so na binaki evanda ye nake novande epa na ye amaladi okoya ya osundola nga abeti fiko fion soit omona kaka azongeli mama ya bana nde mwasi na liboso ayaka lisusu te ti obokoli bana na yo moko soki mwana akenda angola te mpo anda kosunga yo to ake afrique du sud te mpo anda kosunga yo to aza na france te na mikili ya poto mpo asunga yo soki bana tu baza na kati ya congo na lupangu ya famille so boyebisanga mwasi wana azovivre na calvaire nini mwasi wana azovivre na stress nini rentrée scolaire ayebi esika kobanda te noël ayebi esika kobanda te esika kosukela bona ne kutu na parlons même pas sikoyo bato wana nyonso tu wana boza capable mpo na classe batangisaka biso étude ya communauté nayebi susu te parce que nga mpe na buka biki kala classe mwa kala vraiment na kata classe kala bato batangaka sociologie makambo na oloba baza capable ya kodevelope yango boza capable ya kodevelope yango ya kosala baétude communautaire kotala ke de 60 ans bato baza ya 60 ans plus ou bien de 50 ans plus boyebi makambo nazoloba boyebi yango très bien en plus lisusu bacommune na biso so ozotravaille na bacommune makambo nazoloba oyo boyebi yango très bien me bosalaka nini na parlement wana boyaka kosala nini boyaka kosala nini na parlement sur maman Denise la première dame quand tu vois tout ça là yoza première dame tu as tout c'est quoi les femmes là eza kaka mendiacité eza kaka eloko moko te kosalamaka ke moto atravaillaka chaque fin du mois ozwaka mbongo eloko wana tokoki koréduire yango te tozalaki na bafiotifioti tozalaki na banyonyo tozalaki na bamineur lelo tokomi na ujana est-ce qu'une femme congolaise doit être surnommée boyebisanga à part na Congo à part chez nous les Congolais boyebisanga mboka oyo esurnoma kombo moko ya monkeri mpo na basi ya mboka na ye eza kaka biso bapeti baboya soutien bapeti balataka soutien te eza toujours na bakombo moko oyo eza salité parceque bakombo wana vraiment bakombo wana première dame ovandi boye na télévision ozomona ke bazofinga yo baobenga yo ujana parce que soko olobi boye oyo afinga mama Denise ujana soko olobi boye otali koma mama Olive oyo afinga mama Olive ujana ben non on met les points sur les i pour te comprendre que oyo eza i parce que si on ne met pas le point tu reconfonds dans la L là ce n'est plus le cas il faut moderniser les choses Moutou doit travailler nous on mérite le respect nous franchement nous les femmes congolaises on mérite le respect et la justice il faut en osala musala na ye ce n'est pas que justice parce que yoza oza mwana ya intel obimaka na ba intel yango wana justice epa ne kozala te même dans les réseaux sociaux omona mutu moko boye apublie femme congolaise aza na ye mpe fière
Aza n'est pas fier, Azotanga n'est pas le monde a foutu n'est pas billet, Ana Congo pas ça n'est normal. Aza tranquille, non. Il faut arroser la bino. Bataba association, vous salarani. Vous avez casse à collecte de fonds. Vous collectez à cas fonds. Vous collectez à cas fonds. Vous avez la cas batwa koufa. Vous en arrolez là. Vous en arrolez là. Et ça, la liwa aussi, vous taillez en haut. Vous le non. Une femme congolaise. Nous avons défendre les femmes congolaises. Nous avons défendre les valeurs ya basi na biso. Ya basi mboka na biso. Parce que basi mboka na biso, baza tellement riche. Mutema na biso za riche. Nos cœurs là, mutema na biso ndenge za boye ezalaka riche. Totalaka mabe ya mwana te. Tokabelaka pe, tokabaka mabe ya bana na biso te, tokende kopesa ngo bapaya. Mais bino le contraire bosala rango. Soko na poto nga linga congolaise te. Surtout ba congolaise baleka bangola wana. Ba petana mitebeba. Ozo be fier. Ozo na pe fier. Tandis que na vie na o bando banda makambo robima na basi. Mayo esila na mukongono wana esila kaka na sama kolo ya ba femme congolaise. Mais ozo wana nga na poto nga linga ba bledar te. Nga ba pecha koto, nga ba pecha koto yo. Ba pecha koto avec les race de congolaises. Ceux qui ont dit qu'il y a la goût, il y a la femme congolaise, tais-toi. Tu t'étais. Au salaire, là, tranquille, au salaire, choix, non, non, la ligne, ça pembe, ça miné, ya miki, mais, qu'on diminue, ça va congolaise, parce que, ça lui est le côté. Il y a la goût, les gens sont allés pour nous, et puis, on relia, babenga kozi, on relia, habite, coup, hein? On relia, bikalakasa, ça dépend que de toi. Mais quand on va te pour nous, ça va te. Quand on finit à bisoter. Parce que tu es tellement spécial. Tu es tellement spécial. Tu ne peux pas imaginer. Et donc, on va reconnaître Bananabino. Surtout les musiciens. Surtout les musiciens. N'a dit que le Parlement, là, bon, trier va siger. Si un jour, Sali Genzambe, alors il a un dembo, 2 pieds sur terre. Dembo 2 pieds sur terre. Quand tu as 2 pieds sur terre, tu peux basculer le monde. Tant que ça, moi si. Attends, ma belle, nous avons ma casse de Wanganga. N'a c'est quand il y a des personnes qui disent que on se maquille à tes poignets. Dans le bac la bière, est-ce qu'il y a un problème? Non, la botte dans maquillage. Ceux qui ont le maquillage, mais à bosse ni kana suka milai. Sura ngeza milai tina mapeka. Alors on a comme susu mandefu. Okata ngote poignets salité. Nakata su mandefu. Et le roi mandefu na mbanga yesusu na kolomosa ba Paul bona makolote. Oh, finalement. Yo siko na vina ta mwana bitenjo bike no, de na bolo wa femme congolaise na linga bango te bon. Nga na créer ka mwana bitenzi na beta ke mai. Non, o créer te. Ozana moi ba monyo na mwasi ya yekolo mususu na butu, ozolanda na escalier, pesa na lingite nga na kota na malili, pesa na linga tra kota, boy na boy. Oyo diembela femme congolaise. Et dans la journée, ozo calomnier, moi si peut-être après ça resika rolala, après ça roma ya romela, après ça rolipa ya rolia. Et nos frères, c'est le moment. Ceux qui vous abattent pour réparer ma cam na pardon. Pardon, na bisoa, il faut nous demander pardon. Mais il faut changer les choses. Et les choses plutôt. Ma cam, il faut changer. Il faut te reconnaître bandeko na biso. Il faut te faire la bango bolamu. Oh, mutu moko ta ko la bango bolamu. Non na mona mutu moko te. Na mona mutu moko te na Congo. Alonga na mobali ya mutambongo ayeli na Congo. Ki alobi ke ngai mwasa congolaise mutakala na ngeza na valeur. Oh, eza riche. Mutu moko ta longola Bill Gates na mboka na ekuna ayana na Congo. Non. Todo singa ba te bebe étranger.
aux étrangers. Sans l'anglais. Parce que ceux qui bino, bande on a biso mibali, bo batela e bisote. Est-ce que na rekende pas mupaya a maltraité nga? Toi reconnaître nga te? Combien d'enfants bata bazala Congo wana? Bazana sans nom, bazana ba identité te. Tolongoli ba bazana ba frontière ya Congo. Tolongoli ba bazana ba pays frontalier wana. Oya biso ya Congo, tolongoli bango. Totiba oya capitale. Onga na mindele, na mindele. So comme na zemo boti mwana mundela ta akwa ko tika même pas la maternité. Akwa ko tala même pas la maternité. Ki wa kenda ya mboka na bango. Otika la mwana sans identité. Enfant non identifié. Même sur le plan universel. Même organisation mondiale ya santé ne reconnaît pas ton enfant. Ayoza fier, ngana bimaka na mindele. Ngana bimaka na mindele. Mutazo chikona bana azu héritage apesi bana na ye mais yo muto wande kolala kana na mbetu obanda kolala na mbetu matin midi soir ata boye ata prenant ya pamba na héritage ozate kene zala na la maman elle s'appelle bateka ata parce que babino ke na nom de famille eke mulai moi espace moko mukie na héritage babika bateka prenant na yo Exacté. Là, tu es fier. Toi, la mouka, pardon. Et puis, imagine, on va balancer l'image à moi, on va bêta gimbata, comme ça, tu continues, tu souffles d'âme. Mais je peux la parler. Parle avec la dame. Quand j'avais volé, c'était avec moi. Maman, parle avec la Je ne connais pas les histoires de la famille. Je ne connais pas les histoires de l'argent. C'est fini. Moi, je viens de Victoire chez mon ami. Ici, je que 4 000 francs. Je suis venue me faire presser pour que demain, j'aille à l'église, je prie à la compassion. Chez moi, c'est non. À côté, tu penses, j'ai dit, laissez-moi aller appeler ma maman. Je suis allée à Est-ce que tu as demandé le téléphone? Bonsoir. Bonsoir. Où tu es? Je viens de Funa. Bien, nous sommes Lingala. Mais madame, est-ce que vous fumez là? Pardon. Merci beaucoup na Edino Image, merci vraiment na Nixon Kangi. Donc voilà. Dès que tu as la image wana vraiment. Est-ce que moi na wana quel que soit ceux qui a ibaki a solo. Est-ce qu'ils ont mérité traitement wana? Est-ce qu'ils ont mérité traitement wana? Botia na ba commentaire. Est-ce que moi na wana, moi na yo boti malgré za moyibi. Est-ce qu'ils ont mérité traitement wana? Tata mukolo na misisa nzoto. Bakato mangwele. Na misisa nzoto peut-être moi sur zalaka na ye otia robeta ya tambata te mais ozo beta mwana ya mutu ozo beta ngangola ya mbata pona intérêt nini pona yoza nani ce qui momona ke mwana wana yibaki boke na la police bozie boke na la police to la bobengi la police est ézuye et que na associate comme ça nous sommes l'examen associate et non filmé bon filmer en pour la nini pour quelle raison parce que jusqu'à présent mutuna na sali prison pour la droit à image té mutuna va peut-être na porter plainte parce que elle va kangi va filmer yo bon, on est normal. Le rôle est aux a influencé par la peur, aux a un complexe et la justice. Peut-être dans le Kenda société, dans le Kangayote. Donc,
tremblement wana complexe wana surtout et là tio va filmer na bango yo tu parles et pas non c'est normal. Il y a tout un document à signer. En cas d'arrestation, ceux qui ont d'accord, ont consenti que ba filmer yo. Ceux qui ont consenti te, ba va filmer yo te, ba ça la droit à filmer yo te. Si on a yo ko salon, mutu aibi. Na ba client ba on surtout ba sangeli mutu. Yo cameraman, ba client na ba juge, ba moko ba plaignant, na évité. Mais ça fait quand même mal. Ça fait mal et ça la passe. Et au moins la image à beau. Parce que moi la wana comme on a aginaé. Azo représenté République démocratique du Congo Mobimba, y compris la première dame. Azo représenté. Et si quoi, dès tout le monde dans les réseaux sociaux est circulé une petite fille, une jeune fille dans la République démocratique. Il y aura un grand titre, hein, parce que justice pour la moine boy, miniature, d'accord, il y aura un grand titre. Hein. Déjà, c'est notre République. Notre République, la RDC, on a déjà au grand titre. La République démocratique du Congo. 2 points. Une jeune fille a été tabassée. Bolanda, bataba français n'a vu que Bolanda nga bien. Sinon le bien été corriger dans les commentaires. Une jeune fille, bah imaginez âge na pouf, bah missi 17 ans. Une jeune fille mineure, moins de 18 ans. Soit missi âge na été barocha moins de 18 ans a été tabassée dans un salon de coiffure. Il paraît qu'elle avait volé. Donc, on va prendre la citoyenneté. Pour protéger Barabiso. Pour protéger les femmes congolaises. Non, on a un grand titre. Parce que, bisous, on a hey, chacun na TikTok, publier na TikTok. Au moins, il y a et les gars na YouTube. Zana tin de là. Zana ça le capture. Au tini kui. Mais les grands titres, les grands journaux. Oza de bakomara ba titre ya monde bakomara ba nini ya monde so que rotala kulobi ezaki ndeboye mais si ko les députés les ministres bon mona maramba bongo bino bo s'en foutara nango mais ailleurs eloko ya muke ezala raté eloko ya muke ezala raté chaque chose o elekaka na kati ya communauté française boromona bourgmestre maire hein mais c'est les maires, mais c'est les maires à bourgmestre. Bon, la bourgmestre, il y a ville, à Kobima, à Lobi, chef, il y a la police, il y a commune Wana, à Koleka, à Lobi, à Lobandeng, Marambeleka, qui n'est qui est dossier, Nandenge va procéder na Makambango, Nandenge va recevoir la justice, Nandenge va la condamner. Et Makabwana, il faut faire la malissou souté. Hors de Rokota, na sa commune. Il y a des choses à ranine. Partager. Quand on va au filmer, il y a ça les vidéos, on a la sarab à tout cas, à quoi qui sur le terrain, parce qu'on a coulé na moi sinabana. Bourgoumès ça va nae. Ah, j'ai reçu un coup de fil. N'a qui coup de fil, bah expliquer kinga boina boyo que c'est bon. Et les qui n'ont pas bastant. Même pas de l'apprenti. Apprenti sur apprenti. Bateau français, bateau autant à mingo les ganga boyebi. Se mettre à la place de l'autre. Et l'autre, on a le gouvernement n'a pas raté. Et tu n'as jamais osé, ils ont raté. Comme tu as la place à Mouninga, non? C'est la présidente de la République qui vient de faire le bas. Tu as raté qu'avant, tu n'es pas président, tu es le chef du quartier, tu es la commune, tu es la bourgmestre, tu es la gouverneur. Tu es le chef à la police, tu es le ministère intérieur. Tu es le Marambutu, le cimetière, l'hôpital, la maternité, tu es le Marambouana, Azali. Mais tu es le baraté. Tu es le baraté. C'est la deuxième image, j'ai dit une image. S'il te plaît, autrement qui est déjà dans Souka. Bolanda, bon, moi, je image.
oyo mo eza somo. Batige mutakala. Place wana bomoni kaka mibali na mibali. Bomoni mibali na mibali. Siko yo vandi boye, ovai na TV bomoni ke o azolala wana, o bazobeta mabele wana, mama na yo, tata mwasi na yo, yaya na yo, leki na yo, mama leki na mama kulutu na yo, mwasi na yo to makangu na yo. Yo vandi na yo kaka boye. Tozo kende wapi? Tozo kende wapi? Batiango wapi na réseaux sociaux? Tozo kende wapi? Basala yango te, bazo mériter traitement wana te. Bazo mériter traitement wana te. Okofanda na mobali moko boye apesela mbongo te. Mbongo kutu to kende musika. Atikala kosombelo ata pantalon te. Atikala kosombela ata soutien esika mai na evandaka atikala kosomba ata soutien te ata bandi génique atikala kosombelo te mais ndenga kobeta yo on dirait somba yo kosomba n'importe ya kutanki te on dirait somba yo mais siko makambo toke nango wapi bozo beta mutu boye bozo beta ye na ebite ata barabas abeta barabas kuta beta marate barabas kuta beta marate botala mwasi wo ndenga zo beta ma eza franchement eza pasi makambo nde toke nango boye ona osengaka na ba congolaise aosenga na ba congolais to restaurer respect na biso bandeko na biso bo respecter biso ko bana femme congolaise eza symbole ya respecter eza symbole ya bolingo te ko respecter femme congolaise eza kolakisa ye bonne manière kolakisa ye ba valeur na oyo azali valeur na eza la beauté te ce n'est pas la beauté physique. Parce que l'omission est comme le maquillage va dans le sauter. Il faut que la qui soit identique. La femme congolaise va salir moulongo va sachet, va senga ba bongo, va senga loka olia, au kabeli moi loso, au kabeli moi lipa. Allez, il y a moi le monique non, ça va pour les femmes congolaises, non. National. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du parti. Et ça, parce que kokaba yango ezaka limité. Bokabelaka tout le monde te. Bokabelaka tout le monde te. Et ça, là, une partie, une communauté, nombre de personnes limitées. Maintenant, la monnaie que banana Kinshasa, na village ya Wagenya kuna. Na village ya Wagenya. Bataki sangani ba edma ngamna oloba. Ti na village ya Wagenya kuna, kia boke kokaba. Ba pièce maputa limité. Bana muta bota matia komi lelo oyo. Alata na mbongo na yote. Lelo oyo le go comme député allez ozwali puta o latisa femme congolaise parce que yaza naïve. Parce que yayebi na makamute, ayebi eloko te ya kozala kaka maboko wo abeti maboko allez moi pesa liputa ma. Moi femme congolaise azo vivre kaka na chantage.
chantage. Après, Royape, Olobi, Ngaï na dirigera Congo. Je dirige les femmes congolaises. T'as pas honte. Tu diriges les femmes congolaises. Dans la sélection, il y a des photos. Il y a des vidéos, il y a des femmes congolaises. Oyo, au tigala jamais relega na TV, au lobake, Ngaï, dans la macampona ko aider les femmes congolaises. Sur le plan psychologique, les femmes congolaises, elles vivre bien. Bazana ba angoisse, bazo sala ba dépression, na makambo ezo komela rabango, mais mutalobela rabango azate, mutalobela rabango azate. Tout le monde sont basés dans leur sujet. Eza la musique, eza la théâtre, eza la sport. Ce tobito qui ne go revenir na ba femme congolaise, na sociologie, kune loza, kune za ranzala, kabela nga pesanga. Important en one. Donc, merci à Obalandi émission vraiment. Merci beaucoup. Merci à Obalandi en direct. Merci à Obazo partager. Merci à Oba soutenir vraiment de loin comme de près. Et merci à mes collaborateurs. Abo sanate maman abotinga, mama soda ponga za mwana soda. Na abo sana mwana ngaite, jogo latéral Edvika Bongo. Merci à Véro Kiri. Merci à Zed Kiri, merci à Yawili Moucheni, donc merci à trop. Papi Malanda, merci encore. Pibo Mounongo, merci vraiment. À niveau à Luanda Wana, merci. Un grand soutien pour l'Angaï, donc merci beaucoup. Et Francis Mundabi, na Bosani vraiment té, franchement, na Mouté ma Bosali. Dani Pova, Kodia Bundes, donc merci encore. Et na Vandi Bonde Bomolanga la Vandara, à chaque fois na Bekran na Bino. Ils ont la grâce à Alino de Nazareth. Donc, Guy Massamba, le directeur de Flermont HD, Nabosanité, Pelé Tanfoumou, mon collaborateur, et sans oublier Rocky Massamba. Rocky Massamba da Silva, les millionnaires. Hein, les millionnaires d'Angola. Donc, voilà. Et pour la clôturer, vraiment, Bélina Mwamboui, à niveau à Londres. Bateau va soutenir un vraiment rare, Vandi Boé. N'a partagé une mission d'ailleurs, n'a partagé qui. Balobi, à moi, ça m'a aidé. Là où tu es vraiment un grand merci. Parce que conseiller n'est pas tout tout passe. Qu'on peut ça conseil, qu'on orienter d'embo, maintenant où vraiment il a passé, il a facilité. Mais quand tu prends ton temps au téléphone, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Un grand merci vraiment. Et merci à toi Edino Image pour la réalisation. Merci à Nixon Kangi pour la réalisation vraiment. Bon, continuez à s'abonner. Na Panda Sangoya Congo et na Flermont HD. Bon, vous allez vraiment décider. Un grand merci et bisous, bisous. Tokutani Bongo Yassima. Merci beaucoup. Edino. Yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino Image, yo na osenga yo, chikote bango.